Bonjour à tous nos téléspectateurs et internautes de Sion du Congo Télévision. Je suis Doriana, la fille intelligente de l'émission Nabino. Parlons-en. Merci à Shadrach derrière la caméra, à vous, chers abonnés de Sion du Congo. Vous informer, c'est notre devoir. Togolembate Kosola Nabino, Maïmatsali, de Kolo Congo. Messieurs, dames, restez branchés à la chaîne. Abonnez-vous massivement à travers notre chaîne et à travers nos émissions. Bon, ça l'a jamais décidé. Togosolola Maïbélé à travers cette émission. Joyeux Noël, bonne année. N'a pas téléspectateurs, peu d'internautes, nyonso et océan du Congo. Togosolola à travers cette émission, mon bembo chef de l'État Nambandaka. Togosolola à travers cette émission, Togosolola paix. Mon candidat député a postulé le candidat président. En 2023, à travers cette émission, enrôlement d'ici le 24 décembre, Kobanda, Tokosolango, na émission Nabiso. Nazalinga mon côté, Nazalina mon amboka, Kabuya, Molobedia, Mosako. Ok. Il peut repérer sa macanicinaye. À travers cette émission, on a ma question, Tokopinaye. Je dis bonjour et bienvenue, Kabuya, Mosako. Mbote, Maman Dorel, Mopantisango. Journaliste ou à la vérité, journaliste ou à poser bateau ya yambaka ba question et solo mbote na yo eza bongo Kabuya de jeu tukoloba Kabuya l'homme puissant na baki bo bakisaka na Mosako. To bakisa Mosako di bonne santé. Santé bien Maman Dorel. Ok, merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif de cette émission, messieurs dames, Naroti Kamino Botala Maluba Tata Mokonde Kolo na Équateur et de continuer tout juste après pour continuer avec cette émission suivante. Tokosala pena université awa na Mbandaka. Soki nzambe asungi bokomono tango nga na kozonga wa bokomono deja ndenge ekobanda kotongama. Université au standard moderne. Bokoyoke la kutu bana poto lisusu likunyate. Ba université bomona na poto wana ekotongama wa na Mbandaka. Merci beaucoup Moïse pour la image mon amboka to bandi quand même un élément oyo na tourné à Tata Mokonde Kolo Félix Antoine Tshisekedi depuis comme président de la République. C'est pour la première fois à Kende Ngambu yaba équatorien et bandeko ba yambie na Sengo mais na maloba wa alobi na ba discours Tata Mokonde Kolo alobi à promettre na bayi équatorien à kotongela bango université moderne alobi batika kozala na envie peut-être ba ko envier lisusu bande ko na biso ba diaspora te pona yo okoyi koloba nini réaction na yo na promesse oyo Tata Mokonde Kolo asali na population ya Mbandaka. Maman Doriane, merci beaucoup na question au poser ngai bayimboka o bokolanda bosilika te pona yebi ke bolinga te to benga kombola mena ko benga Président Félix, Tata Mokonde Kolo, le président de la République. Président Yamboka na Bisoko. Et dans la dage moko balobaka, papa moko boye pe faut luka ko sala kabana ba surprise. Na pratiquer au lobby, au salité, ezo bimiso lokuta. Président Félix na ndenga ya mabete alaki ba imboka makambu ebele. Ce qui te lobby to tie bilaka o le président pesi boli misanga bandeko na lobby to zo kotane asika to kobenga eloko na kombo na yango to zo finga te bino bato zo comprendre ta l'émission bo comprendre na conflit to zo finga te mais zo ba vérité président alaki ba congolais makambu ebele na ko komisa Congo allemand d'Afrique tala lelo Congo ndenge komi na ko komisa boye tala lelo ndenge tozali to komi na gratuité d'enseignement bana bakotanga ofele tala lelo Maman Doriana na ebiso to ko kita sur le terrain eza na école moko ba benga kingai école wana bakosa ke batangisa ka bana gratuitement basala ka ndenge niso ba bengani bana babomba ka bango na basali ya classe bana batanga ka gratuité basala ka soki ba bengani bana na classe babombi bango na classe ti 12h babimisi bana toko kitana to sa no descend école wana yoka ba vérité ba para ba benga kingai tozongi na question no ya makambu ya président de la République Maman Doriana eza participer eza mawa président de la République tango alinga sa leloko ala kaka biso ba imboka te po azo bima lokuta mingi pa ba congolais
asalaka kaka na place oloba tomoni surprise maman tolali tolamuki président de la république asali eloko moko bayimboka basepe na place kolaka biso ozobima mabe pa bapeuple congolais président nayebi ke bolandaka chaîne oyo kolanda mpe émission oyo alakaka bayimboka te conseil nazopesa président de la république alakaka bayimboka mpo alaki biso ebele ayebisaki biso akokomisa congo allemand d'afrique tala lelo congo ne ezali souffrance mama dorian tala na bafeti bato ebele bazolela allemand d'afrique yango ezapele lelo toyoki na moni video outi kotia président alobi ke azosala université na mbana mama dorian président atika kolaka bayimboka atika kobetisa biso mabaku po ntango tokoloba boye bino babangaka mokonzi ya mboka te bolobaka mpo makambo ntango yo alobi boye bon nayebi te totala na tour on aloba topesa na une chance ata mosu akosala mais na nzimi te ke kosala nzimi te par rapport ya délai peut-être d'ici pe tokokoma 2023 président kozala na makoki te ya kotonga université ondimi te par rapport ya bapromesse au président asalaki aréalise nanu te par rapport oyo asalaki bayi congolais ondimi te mpo nani mama dorian soki nalobi na ndimi te mpo ya liboso oyo alobela biso tomoni esalama te yango nalobi na ndimi na nga te mpo moto oyo tokondimela oyo toyebi ke so alobi ke nakosala bino eloko boye bolali bolamuki bomoni eloko esalami ayebisi bino bino nakosala bino eloko boye bolali bolamuki bomoni eloko yango ete kasi oyo nyonso président alaki biso tosiki komona yango te toyebi ti tosisi 2022 oyo nyonso banda première mandat na ye si lelo babengango ni antitro tozomona banzela bakobongisa président bazobamba banzela to bazobongisa te nayebi te eloba bazobamba banzela to bazobongisa mpo nayebi na congo babambaka banzela babongisaka te na congo toyebi ke babambaka banzela place oyo bamoni mwa libulu etumbwami baye basopi mabanga bazipi batie touti kobeta lisolo ya bandeko na biso oyo touti kotika molimo na bango na mikolo alobi bandeko na biso bakufaki na makambo etali ya mbulu kende kotala nzela wana estce babongisi yango nzela wana babongisa yango bazobamba kaka après lobi lisusu esandi kosala mesika wana na kongo babongisaka nzela te mama dora na kongo basalaka nzela te babambaka kaka place oyo bamoni mabulu bamoni tru baye babambi na place babongisa na kongo ezaki motema mabe te tozoloba oyo tozomona na kongo babongisaka nzela te babambaka place bamoni mabe libulu esalami zoto eye babambi babongisaka nzela te mama dorian nzela nini nyonso omoni oyo l'état congolais to gouvernement congolais a créé alobi nzela oyo na créé biso tokomi place oyo nzela ezalaki te nzela ngai na yo tolekaka nzela oyo afikini oyo mingi nzela oyo bazosala na balobi kobanda deuxième porte afikini ti po ebima kikuti ekei ti eke nzela ezo nzela wana ti lelo bakokosilisa yango te poani est ce que mpona kosala nzela wana ekokolia mikolo ebele ti kino lelo nzela wana ezosila te mama dorian wana faute opesa nani basala suivi bien te faute opesa nani mama dorian ezaki baconstruction ya banzela tropesa bakointerpele babokomertre bakointerpele bagouverneur toye moko tata mokonzi oyo tomonaki epa utaye kosala tourne ntango basala babongisaki nzela ya njili akitaki sur le terrain atalaki osukisa na victoire mama dorian faute nga na kopesa na babourgmestre na kopesa na numéro 1 oyo tobengi garant des nations mpo suivre malongo ezali te balobi soki déjà plutôt mutu eza mabe bongo na sie kozala ndenge nini bayebaka eloko ya malamu déjà na mutu donc tata mokonzi déjà azosala mabe bongo bato baza na sie bakosala touta komona ndeko Chatinya uti koyaka na mingi wana ngangu na kanseki ndenge ndeko Chatinya ayaki aye kokata riba pour que nzela wana efungama bamituke koma koleka ti lelo bana ndeko Chatinya ye nzela wana efungama ka tenzela ezaka ya kokanga jour wana na beti tu wana na tuni bayimboka bayebisinga balobi eloko ya compliqué bango ezali na nayebi te so yebi mwa kalamu po mo ezalaka wana tobenga yango point ya munguludiaka na nzela wana kalamu wana est-ce que kalamu wana eza ya munene ndenge nini po elia temps lelo mpona kolekisa point se longa banda deuxième porte africaine ti ekende ti kikuti ezali suivant ezali gouvernement congolais baza ba gouvernement moko bolimisanga na terme nayebi a part terme oyo na koloba oyo na terme mosusu babenga baza gouvernement moko baza lokuta mingi epai ya bapeuple na bango balingi biso bapeuple te po soki balingaki biso bapeuple biso tozovote bango awa lelo mapona wana kutu nayebi te okoposinga mpe question wana biso bato totindaka bango ti bazokoma bongo bazovwama na loba yango mille fois bazovwama bazotinda bana na poto bazokoma na bambongo eza biso peuple bato tovotaka bango siko biso peuple plutôt tala condition tovivre tala bango condition bazovivre ezaki motema mabe ya gouvernement congolais puis ya l'état congolais balingi bayimboka te balingaka biso te. Ok.
Merci beaucoup, Mme Boka, pour retenir par rapport à la promesse, le chef de l'État, ou à promettre Baimboka côté Équateur, qui Malouba Ndeko, Azad d'accord, et puis à zone Timateke, et Koko Kisama, parce qu'il y a eu beaucoup de promesses, le chef de l'État promettre, entre autres, que ça, la RDC, Allemagne, d'Afrique, tout le monde, Bandeko, Sogimou, le Betty, Kinshasa et Choli, Kinshasa et Baby, donc il y a eu beaucoup de promesses, ils ont non réalisées, et lui, personnellement, à zone Timateke, que nous continuons avec cette émission Daniel Safou d'Hôpital National et aujourd'hui à postuler déjà ça fait visionnaire par rapport à RD Congo à postuler tant que président de la République, candidat président de la République. Moi Namboka réaction il est député côté en tant que député et Baki c'est la mission du Colo Nango président de la République. Aujourd'hui, celui Daniel Safou a mis président. Est-ce que la population a erré? Maman Dorian, Omoni, na yebité na loba, na Congo, tous les dirigeants, pour moutou le roi Daniel Saf. Ce que tout Daniel Saf a député national, il y a Mwamba moutou voté Daniel Saf. Tout le Daniel Saf, aux âmes au Pandisango. Tout le Daniel Saf. Bana Mwamba vota yo otambola déjà la commune plutôt commune ya Mwamba na habité na Mwamba bande ko sebo ko edenga to na combien de communes 5 ou 6 communes tuna Daniel Sef na Mwamba depuis ba vota yo batinga na parlement au sala déjà otambola déjà na combien de communes na Mwamba tuna ndeko Daniel Sef ayebisa yo et puis tuna lisusu ndeko Daniel Sef depuis Mwamba batinda au député na parlement nini déjà loba pour intérêt ya bana Mwamba. Pour le lobby de Daniel Saf alali à la muki alobake ngana zali candidat président Maman Dorian tala atayo moko tala mboka oyo mutu lokola Daniel Saf est-ce que biso peuple nga penane na sabo tout nga kutu ba boko changa bote Daniel Saf na terrain ngana robeta Daniel Saf na yebisio Maman Dorian bochanga bote ndeko Daniel Saf na robeta ndeko Daniel kobeta ena nzoto te na kobeta peuple ko sepena nga ndeko Daniel Saf aza dinte na miso ba muto a utu ko finga ba mama ya batu yebisanga moto a fini ba maman abatu mutu kwa Daniel Saf. Est-ce que Daniel Saf le peuple congolais biso to pesa mabo pour na députation à Pamba o to pesa mabo et le boni na sali Daniel Saf ayena mateta bwaka ba mabende yeli kolo le ko mutu ko to benga ka ba dank Daniel Saf ba fanfan abwaka ba mabende ba maman batu abwaka ele mato tala le loso ka bana matete bana matete tala le loso ka bana matete tala que ne place de Daniel Saf abwaka ba mabende intérêt nous ne sait na mabende Daniel Saf le contrat ayo luke la bana matete ba problème maman eza bisala ça les abilo Daniel Saf boli misanga na terme papa na nga Daniel Saf mo tango zo mela fo yeba ka ke tango na zo mela tango na koleka na media na yebelo roni na koloba pa ba peuple congolais mais ni tika makamsu on a été au moins dit ba makambo boeza makambo moko bo ezo tumbola kana population justement toza quand même na cette liberté là aza député aza mona mboka aza na droit pe à postuler Maman Dorian ko doit repostuler ba pekisi mututi atanga iso na zana mosolo langa na kopesa candidature na kopesa mais maman da batu lokola ba Daniel Saf aza dignité na miso ya batu est-ce que peuple congolais biso to ko voter Daniel Saf to Daniel Saf atana député provincial ou député nationaux biso to ko zongi sur na parlement pour l'intérêt ni na sali biso to zongeli na maloba ya papa Molière na rotenga pe bati ya biso image wana to zonga to sur staffe et de biso chabrat na image tout député a yebi que 80% to zonga te 80% va voter bisoté 80% bato bazana assemblée nationale otoza oyoto 80% va zonga te puis ce monde peuple là ta zoba ata alembi ba musuba ko nduna na libandi balembi ba polo et ba casquette ba polo d'année en année vous croyez que ces imbéciles il y a peuple wana attention au bon. Merci beaucoup Moïse pour la image to moni papa Molière to kindeko mosako lindenga uti ko sembola na maimatali notre député Daniel Safou et to lundi élément tout moni papa Molière a koloba beaucoup de députés ont peur bayebi que sur 100% ceux qui toki na 2023 élection 40% mutu bakoleka parce que basali elorote amitié na ye moko mona mboka commentaire au bakisa moi important papa Molière a lobby vérité
change peu coup de chance plutôt et moi mitié payer moi ça na raison il comme lobby na ça ndinga lala ki pongi donc musalo ba kena kosela musalo ba kena kosela biso na assemblée nationale yango wana donc ba liaka 21 000 abolema ba po ba soldat ba faire des o ba zo kufa butu moi na est du pays ba zo zo combien Père son âme papa Boudou major auti kotika biso faire des makasi a ko bunda po nekolo Congo a kufi ba poisonné mais kotoyo ba i député ba ko so ba $21 po ba la ba pongi biso ba ko kufa eza ba perte na ba famille de fond to santango te mais ba ndeko ba ko kufa ba soldat ba ko kufa ngana oki pasi to na ko fait moko ngana sentir que pasi ezali mais o ko mona ba député ba zo ni ambongo toyoki ndenge déjà molière à lobby vraiment bona morceau dire moi ba pesa ba kabela bayebi yango tozo ka lisu likolo ali tangu tozo mona ki ozo reception makamba tango web sanga makamba Daniel ça faisait pesa kanda yango moninga na oloba bongo do ba ko sa bisoté peuple congolais partout zali ba ko sa bisoté to foté bi fota to moni ba to fota ki ba zo lia ba 21 millions tande ba zo gela ba pour papa molia o biso to yebeki papa molia ngai papa ya babola ngai na lobela ka babola tala papa molia pongi Nande ko Eliezer abunga na tanga yo kana isuste yango na on pesa ba aide na ba fait na orphelin est-ce que musala ndeko Eliezer ezaki faut que no pesa musala pour pesa ba bloko pesa ba bloko na orphelin eza mabete est-ce que ça musala ya député pour to moni pe maman océan asa na député te asa na un simple $21 000 mais to moni asali ba don orphelin yebisanga soki maman océan na ndeko Eliezer baza ndenge moko maman océan azo de l'autre côté mais azo sunga babola mais ndeko Eliezer azo zambonga azo kota biso na mboka oyo ngapo na ngana yebisa mboso papa mboso somela bango bambeto ya po balala ka bien po bongo nde balala minoko polele bon yesimba te faut tira bango bambeto po balala ka bien ba ngungi ba olia bango te kaspo to lo banini musala ba kese le peuple za ba pongi ba ba kenda na bango akiyoki malila pale di peuple ala ligne pongi minoko polele rekokia la mukete fona zonga lobi na suka sanda ye azu 21 000 mais carburant mais soda oyo bilia ya ofele soda azo bunda pona mboka soda azo souffrir pona mboka tala tenir ba soda tala ngalo ba ngolo lelo na ndenga ya mabete mama doroya na ba ngai lelo oyo soki batianga ta pembeni ya te ya chef de l'état na du chance wana na kopesa makanisi moko o bato komona ke mboka ko chanter po ndeti boye bato baza pembeni ba soldat na biso teni ba sa na ngo 5 ans teni moko na nzoto ma chef de l'état pakutana na jeunesse ba jeune congolais okenda ite pourquoi akutana ba jeune congolais même doroya na yebiso ko kota kuneza kindenga nini oyoka ki ba o bazala ki kuna ba yebisa ki yo okota na pio tala na mpo olongenda kuna yo po koma na palais du peuple faut zana makaro okoti na porte palais du peuple ozala makaro po matana ba grader wana okota na 4 ozala makaro po koma tina 4 po mona chef de l'état ozala makaro tiko yebisa ngo okota po kutana chef de l'état ndeni do ba jeune chef de l'état benga ki to mona ki ba mboso ba bonga na ba jeune po mboso pa zalaki chef de l'état bengi ba jeune mais to moni ba mboso wala ba tira chef de mais tant chef de l'état benga ki biso alors ba ki teke na bengi ba mboso na bengi ba président assemblée nationale lo bengi mboso bon président na retiré par on président assemblée nationale papa mboso wa mboso tant chef de l'état bengi se ki bato alors ba ki na bengi si ba jeune a bengi se ki ba papa mboso wa mboso te président assemblée nationale a bangi se ki ba ba kité po bango ba kutana kana chaque fois alaki na posa ayo ka idée ya ba jeune ayo ka idée ba jeune mais to mona kita ba mboso siko biso ba otika biso place ndeni tala kaka papa wana ndeko nanga mobali wana o azoki parole o bimisa ki ba vérité yo monde ba na okata eti ko loba te ba soto ngte so anda ko loba makambo est important tant soupe to mona tant sous chef de l'état pe akokine ko zala mabe mais akoki pe ko zala mabe te pourquoi entourage na pe msusu bazo bo mais entourage ne ba sa ka vérité te entourage ce zala makambo intérêt na bango nde ba ye pembe na ce zala makambo intérêt à peuple ba ye bisa kete. Merci beaucoup mon amboka, Pema Moukié, toujours continuer l'émission Oyo, messieurs dames. D'ici 2023, vers décembre, élection et comme ça les marques, bah candidat président Bazali Ebele, bah candidat président Baza Ebele, tout ça na Daniel Safoudea, tout c'est candidat. Le voilà Daniel Saf Maman Dorian, pas le gars mon le bakuna Daniel Safou. Totier Martin Fayoulou, Daniel Safou, Nisanga Bonganga, il s'appelle comment? Moïse Katumbi, Adolphe Mouzitou, Nisanga Bonganga, Natangi Sousumoko, Anara Koma, président Bakacher, Nani, Papa Nabiso, Franck Diongo, candidat président Mboka.
Liloba na yo bango je candidat président, n'oubliez pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Par rapport à ma candidat au nyonso. Ceux qui ont sa chance, vous avez dit que lobby à travers moi qu'on a mboka ko bongwana. On va sa chance là. Maman Dorian, question posée, nga pena mutuna moko malamu. On a benga ngoza mutuna moko eza loko la piège. Donc ba candidat au tangeli ngotunga soki na bango nyonso na ko pesa chance et pas nani. Maman Dorian, na ko marché ba mona ngate ponga na lia ke loko ya mutu te na melaka mungu ya mutu te loko te. Na ko pesa chance et pas ya mutu te na bango. Président Mazana Bandila, président Martin Fayulu. Yepete. Président Mouzidi. Yepete. Frank Dion. Yete. Yatika ba mabakacher. Lisanga bonga. Lisanga bonga ke no sera batu bakopa makamba kabila po kutana kabila kutana lisanga bonga pa se loko po. Daniel Safu. Daniel Safu. Ah, maman, ake boka mabende na matete. Katum. Moïse Katum. Mutu mo o ya luka ya sala kaka bien. Donc aki asali mabasani mabe ayiba po ya bimi ngana za musantu. Yete yo kutu d'avance na Moïse Katum za congolais te. Yete. Moïse Katum bité tanga mususu maman. Président Félix Antoine Tshisekedi. Ah. Président Félix Antoine Tshisekedi. Deuxième mandat, est-ce que espérons tout le monde y a qui peut bateau belé balori président peut travailler qui bien te coca jambe côté bateau peut perdre côté Paul Kagame Mutungi si peut-être deuxième mandat. Maman Dorian. Il peut bien servir le conseil nanga na koloba. Des pères et des mères. Conseil nanga na kopesa boui na koloba na président Félix. To na koloba kaka na bango nyonso o ba candidat nyonso o ba luka ba tia mitu. Na tunaka pourquoi le temps ba ouele la bango nyonso ba pesa ba tia ba candidature. Yebisanga bazoya pona bentiré na bango non ke bentiré à peuple. Si on a fait ça bango idée mo eza adage mo bolobaka mwana moki abeta kambunda pe bakolo basala kanini babinaka. Pourquoi pas bango nyonso nde bazana kaka basangani te ensemble so bazana souci na biso ba peuple. Basangani bango nyonso ensemble nde bazana. Baye ndeko plutôt na mitono to libe muto atambusa biso eza président Félix. Papa to moni mo koto eza ya kotengama to bongisa bo pesi kaka makanisi na bino nyonso o aza makasi na koto yo to candidat unique to zongi na un père na tanga mobutu to tseka ka candidat unique to tseka ka Félix Antoine Tshisekedi to pesi kaka makanisi pona mboka ekende liboso po tant que ça la bonne to remona ke mboka ko kende liboso bazongela ba dialogue tout ça même moral na mito ndabo candidat mama doré parce que na mito tango ezabo tango bi ke oui bango so ba tia ba candidature to boyti to so fouté bango na 2023 po président Félix Petanga sa ki libanda amana ko loba kabila le lot to peso ki bokondi yango o mona makamba sali ba imboka eza pendenge mo na bango bato bazo préparer que to ya to pesa to sa candidature ba peuple congolais ba voter biso ya on a tout na ba photo ça la système moko be tant mutazo ya azo pesa candidature pour to voter photo tout na projet nini o yeli biso ba peuple congolais o yeli biso projet nini. OK. Tant bango bazoya bazo pesa makanisi babike ba kozala ba candidat. Mais dernière fois il y a une vision nyonso ya ya robaka mabende na matete po bana matete bazoka bapota. Kasi yo ngingi projet. Kasi vision ya ye nango yango wana. Ya kofinga babunda mama batu. Vision ya nango yango wana. Merci beaucoup. Tokomi na biso na suka to wa mingi tende ko kabu ya kande zo mata ya robeta libaku to na télévision donc tokomi vraiment na suka. Moi liloba na ba téléspectateurs o ba kozwa libaku ya kolanda yo et puis toyebi ke enrôlement kala mingi te oloba na ba imboka nini ba ke ko formuler pona d'ici 2023 élection. Maman Dorian, merci na maloba na suka et puis merci na temps au pesa ki nga pona koleka na émission na parler vient ko yebisa ka ba imboka o bokola na émission lelo na fingi moto te kasi na lobby de vérité. Peuple congolais, balobi, enrôlement, et ça bon le 24. Le lot, le 22. Encore 2 jours pour que nous ayons la carte. Comment il y a une carte? Tant que nous avons la carte pour l'intérêt, il y a bango ba candidat te to za carte pour intérêt na biso po ezali eloko to bengi to libi eza carte identité na yo okotamba nango partout ya mo mteko se signifier ko yeba oui ko yeba na ke eza oza congolais biso ba maman tient to uta ko bima to bete to na mo kwa mutu to zaki na mo ba koko so pona ko lekala banzela pona ba carte wana eza carte ke tango zo kendo zongo to boya ko zongo po le bi ke so na zu carte eza mabebo te ka ko so carte eza mabete kendo ko zo carte eza identité na tant qu'on que nous voter ils allaient la choix ya mutu pour voter ba ya pikola mutu nda kuté ba pikola ba bikeno que nous voter té zwa carte ko boya ko zwa carte té kende conserver mais pona makambo etali bino bato boko voter na 2023 ah
nga déjà na lobby nga pena na ba tous les candidats o batangeli nga na na pesa confiance bango na so bana bango ndenge moko pour na pesa confiance c'est pas un OK. Bino moko bomo na pesa confiance pas un bango bazoya pour na intérêt na bango to sala bomoko to sala souci to soutenir bato bazana makanisi pour na mboka to soutenir bato bana souci pour na mboka et ça te que notre kumisa maman océan pour nous rappeler mais to solo ba o to so mona na bakambu o ya uti ko sala maman d'Orient yo pe mo uti ko mona na misu ndenge mama pesi ba tu biloko azwaka combien bato abonné tout ça bato nde peuple congolais to tombo les attaques ba Daniel ça bato bato baza pona ko enseigner mabe na ba peuple congolais ko finga bato babundu tala député le ko zo la biso ko boka ba mabene bangote. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission de Sololi Mingi. À travers cette émission, de Sololi pour Motamboli, le président de la République dans l'Équateur, Nambandaka, c'est pour la première fois depuis le président à Kende Kote Kuna. De Sololi Pei Maïmatali candidature il y a Daniel Safou. À travers cette émission, nous avons Kinamolamboka Kabouya Mosakoli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Shadrach Mankouti Madoyer à la caméra. Moïse côté montage, à l'assistance de Maman Océan, je vous dis, à l'assistante de Maman Océan, merci aussi à DS et à Zara Naza côté Langa, je vous dis déjà au revoir et à la prochaine, bye.